Tango mosusu akota ki bombanda yango moninga leke na force alobi na ko utiliser yo. Oh Jésus nalobi nazako chérie my love is yo nakokachwa nanga kaka pona yo my baby oh I will never let you go no never you forever my lady oh. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso tout ba famille na ngai, j'espère que vous allez bien, ngape nazali bien, die notre penzamba lola azobatela. Grâce et grâce soki ezali mbano liboso otalanga kombo nanga ezali Anita Mavita nazali présenta na présentaka émission oyo ya Anita Mavita show bande ko nangai ba famille nangai awanga na senga na ngambongo te na senga kaka pardon et ngai partager liker commenter surtout les kamba ko commenter yango ande salanga e komisanga monene e komisanga les soufière mais so posana mutamala molingo kabelanga mbongo na obo yango te na kozwa nanga yango ba famille na ngai boyebi tango Anita Mavita show ayaka na yaka koloba makambo ezo sepelisa ngai na ezo sepelisa ngate yango na yaka nango liboso na bino pe bo juger na ndenge na bino mais video lelo ba famille na ngai elize esepelisi ngai yango na ye nango liboso na bino pe botala bomoni bandeko na biso mibale oyo ya basi bango mibale baza batu ya maboma bandeko mibale baza na Congo mais na province ya Congo ndeko moko ya mutaliboma a décidé asa la moninga na délivrance abika liboma esila. Voilà ba famille onga na yebi Bible yango moko loba kondima na yo ekobikisa yo na kokende mosika te na kotika ngai na bino to landa video o après tokozonga tocha ba commentaire please ba famille bo partager po bato na ba monite ba mona yango nzambe asalaka na bandenge na ye moko nzambe a utilizaka mokili na ndenge na ye moko donc voilà ba famille to landa bisous. Bonjour famille, oza histoire vraie isalami na kati na professeur Bazuele moto na liboma aza ko délivrer moninga na ye moto na liboma allez sors Yesu bana fe na lobi no vanda na se vanda na se mo cher na fini Yesu masi na lobi no tia na se o Yesu zo bikiso tia na bi tia na se soko sakana no feto tia na se na lobi na bonde la obi Yesu masi na zoko choma ma réclamation ma loi établie pour la famille tata na ona mamani allez sort mon Dieu qui sort Yesu masi na lobi no boye ma réclamation ya famille tata na ya mamane banda 4e génération allez ebima Yesu Masia olobi pesinga pouvoir puissance na monoko olobi que l'arc viendra et déjà venu les vrais adorateurs adoreront Jésus en esprit et en vérité Yesu Masia na lobi wana mwasi oyo obisaye azonga oh Jésus lokola zali wana ba réclamer lokola ba réclamer tant que soit ibaki tant que soit ala kina mobali oh Yesu tango mosusu ataki mongola aliko futa te Yesu Masia tango mosusu akota ki bombanda yango moninga leke na force alobi na ko utiliser yo. Oh Jésus nalobi nazako pasola baba kanda mikanda nyasa ona famila mamale ba famille na ngai biso nso toyoti kolanda video oyo tolandi tomoni nyonso tu kote esengaki toseka toseki kote pe esengaki toseka te tosekaki te kote esengaki tope attention topeyaki attention tolanda mama o juste azoloba nini onga na yebi Bible yango moko loba obie ye moko die notre penzambo akela biso lobaki kondima na yo moko ekobikisa yo donc kondima na soko na kondima obika na yo donc mama oyo na ebite soka bikaki ou bien abikaki te
Mais loko moko ba maloba moko boy mama o alobi na kati oyo o mingi basala nzambe ba utilizera so ba osala mutu délivrance. Maman azani pasteur te azani ka mutu simple le rôle biso nyonso tout mais alobi ba maloba moko boy o penanga na ze intéressé nango. Alobi peut-être obimaka na mobali ya batu mutu wana mwasi wana mususu alekela ki on esprit aleka ki on force yango akomisa ki yo boye. Bande onanga alobi pe lisusu ba réclamation ya ba famille alobi nyonso tout alobi na pasoli ba papier nyonso tout alobi yango nyonso tout nga na bakisi a effacer pe ba signature nyonso tout. Bande onanga maman aza mutali boma mais prière a beti nga pena na ndimi yango prière a beti nga so nazaki mutali boma onenga na zwango ate zaki bongo te menenga na banzambe biki sangai mena ebite mama osoka bika kibia bika kite. Bande onanga bata maboma msuto mona na nzela ki maboma na bango ezali bato batambola na bandaka banganga na bakombo na bango bato batambola na ba photo na bango bato baluka mutu na bango ba utiliser bango pona mbongo pona makambo ebele imakamba ba famille makamba ndenge na ndenge yango na bandeko na ngai tozalaka malamu bien tozalaka mayele na vie ata muninga sali yo mabe soki esengi ke osenga ye pardon sali muninga mabe senga muninga pardon reconnaître mabe oyo sali kobimaka yankete komi monaka te ke yo za danger oyebi pena ke yo ndo za fautif ndeko na nga boma moto senga bolimbisi na nzamba lola akosepela na yo eza bien te ya kobimaka na mibala batu surtout oyebi pena ke wana za mobala batu ata kuta bala yete mais oyebi ke babota na mutu wana mais yo tambola na sima mobali ya mutu wana kande latie akeme makombo na place moko boye akeme ma photo na place moko boye po abebisa vie na yo na lobi te ke mama oyo peut-être ndenge ndeko mwasi lobi soki po tambola na mobali ya batu na lobi te ke za bongo menga nazo commenter kaka nazo bakisaka likolo ya prière ya mama na biso oyo po esalamela batebele batu misusu baza wana ozane na likambu ye azomema yango na niveau moko boye yo ozana protection ka ya nzambe esili me batebele na mokili baza ba protection ya bandenge na ndenge batu misusu baza na ba protection ya bandenge na ndenge yango na bandeko na nga to invitera kozala na ba problème na batu to invitera na biso mondo to vivre le laisser to comprendre que mon kilio ndenge to vivre batu balingi batu te batu balingi ko progresser ya batu te batu balingi batu bazala bien te na vie batu balingi ba mona ba yoka kuna akweya asala boye abela akufa akoma na problème boye eloko mokili elingi emonaka batu yangwana mokili elingi te emonaka batu ba progresser mokile lingi eloko wana te mokile lingi monaka mutu azo souffrir wande esengo amonaka mutu mona mawa mais tant azo mona oza na yo bien oza na bonne santé ozo vivre na yo bien ye motema na ezo sepela te ou bien pas ko saloka nko okufa te mais akomiso na niveau ya boye donc asilisa o carrière nyonso tu ya vie yanga bande onanga to boya na biso ba mambo boyaka maambo na nzela nao boyaka pena maambo na nzela nao soko yebi pena ke yo nde mutu oza na faute osali muninga mabe boma na moto senga na yo pardon bosilani bosilani tant yo sengi pardon osengi pardon pa nzamba lola esili ata mutu wana na ndenge na emoko ake kotimbola libulu po na yo akecha ba mitambu na nzela na yo ye moko akodinda na famille na ye mitambu wana eko kanga ye na bana na ye na mwasi na bandeko na ye ba signature nyonso tu akene ko signer na monde en ténèbres eko zongela ye moko nzamba ko confondre bango nyonso tu ba réunion nyonso tu ba kosala pona yo nzamba lola akotelemela ko bundela yo tango yo oyebi ke ozana na faute ozana na problème tozana na raison
oyebi ke yo mo pino oyebi ke nga nga pomite nga sai nga muto mabete eza kutu yene mutasali nga mabe me yo zo tambola na kombo ya muninga na ndenge ya mabe yo zo kene ko luka vi ya muninge beba obebis osali obelise liboma obwakele maladi peut-être maman azaki na bana na ye peut-être azaki na famille na ye lelo abima akota nzela bana ne batika msu na position moko mystique me yo muto osalaki ye ovandi no à l'aise ozoko enjoy na yo ozana obien moko pe na nzela pe ndongo leka na romona rai olobaka nini elobelaka ngo nini wana tochenga na chena nga point d'interrogation question mark wana itali kaka nzambe na batu na ye bande onanga onga na yebi bible lobaki kondima na yo moko erobikisa yo tozalaka na kondima makasi quel que soit maladie oyo zobela quel que soit problème oyo zanango quel que soit difficulté oyo zoleka tozalaka na kondima torobika na biso tozalaka na kondima erosimba ndeti mama ndenge mama azo priele ye soko azana kondima soko azana kondima mama opa kobika po nzambe asalaka travers a mutu nzambe utilisaka mutu po lipambo lino eya na nzela ya mutu yo jamais ko va na ndako ozia lipambo na kiti ya tendero nanga lipambo le ya pe bongo te nga na nga mama pasteur te nga te ya nga kana loba na nga sans bible quoi c'est la reconnaissance onga na yebi ya onga na lobaka na nga mama pasteur te na nga pe soki servante soki nini to bato bobi betaka to loana ya lokuta na nga bato wana te mais na lobaka na nga ka vérité nga lobaka ba réalité ya mokili nzamba pambolaka mutu na nzela ya mutu nzamba pambolaka mutu na nzela ya mutu bandeko na nga nzamba ko utiliser mama Colette Bagula mwasa pe slip poli pamboli ya mama Clarisse Mbu mwasa fashion lipamboli ya Sœur Colette mama Bagula eya na nzela ya mama Clarisse nzamba ko utiliser mama Clarisse poli pamboli ya Claudia Kiaku euta na nzela ya mama Clarisse nzamba ko pambola mutu moko be na nzela ya Claudia Kiaku po apambola Anita nzamba salaka na babongo amoni ke non Anita ana possibilité ona capacité moko boye ya ko aider ya po lipamboli ya kingani boya mutu boye ya bo tika na utiliser Anita tika na utiliser Colette tika na utiliser mama Clarisse tika na utiliser Ginette Milonga tika na utiliser mutu boye po lipamboli ya kingani eya nzamba pambola bongo ezela kwa yozo bela omoni pene kozobela ovani na kiti ozolenga omona pene kozana maladi mobwe nzambe pambola ngai na bika oui nzamba opambola yo mais nzamba opambola soko telemi okeluka solution pona likambo non après nzamba pamboli yo okokende po ke hôpital obi oketa na pharmacie kasoke somba kisi nzamba ko utiliser bata pharmacie wana nzamba ko utiliser bango bapesa yo advice conseil moko a bien po somba kisi moko a bien kisi one sala yo mabete nzamba ko utiliser ba docteur nzamba ko utiliser bango bazala bien no ba traiter yo bien nzamba ko utiliser na bandenge bele osombi kisi ozana fièvre ozana nini malade osombi kisi na yo nzamba ko sala kati na kisi wana tango yo o priele kisi wana nzamba osala kati na kisi wana o meli yango e ko sala o mabete et que ne ko bonga ma leçon de Jésus et que ne ko bonga makila na Yesu mase ke bikso na kata nzoto mais yo ovani na ndako le bike na oke na ngate na oke d'hospitalité po ba bomaka batu na oke na romela kisi te po ba kisi na bango ezana na soki ni na kati ezana ba chemical na kati na oke na ngate ndeko na nga nzamba opambola yo mais orobika na yo na bandenge moko boye ezolo kwa mutu moko bendeko nanga yo ana musala te wana bezo musala yo vandi na ndaku o buleke nga pena neza na luka musala na vanda na bureau na lingara na sala musala bwe mais siko o se loko moko te ozo file ata application form moko te o luka musala te siko ozo musala yango ndenge nzamba opambolo ndenge nini nzamba opambolo bongo te nzamba pambola ba paresse te apambola ba lazy te nzamba pambola bato ba hard working bato pena baza ba soda ba telema ba kendaka ko luka nzamba pambola bata bongo nzamba ko pambola poyo nani nzamba ko pambola ka bongo te yo vandi na yo ovai na yo zilaka ko lia mbonga leta ozilaka ko lia mbonga bisenga senga ozilaka ko lia mbonga bana nzamba pambola o sondeni
nzambe azalaka ne nzambe mawa aopambola yo mais sikoyo esengaka yo moko mpe fo bima okende koluka teke yo vandi ovandela na oka réseaux sociaux olamuki na tongo obwaki bana na classe yo wana ovandi na okoti bomabe apo wana mpe ovandi nzambe epambola ngai ye nazwa mbongo nasomba eloko boye come on bafamille tozalaka même sérieux ko tozalaka même sérieux tozalaka même sérieux nzambe opambolo yes mais sikoyo osala mpe eloko te yo mo mpe banda mpe mwa un pas après nzambe mpe apamboli yo bafamille eza bongo yo zo raisonne zo boule ko nde naza boye na fitie na olinga nakoma ata kosala lokwa docteur nakoma osala nanga ata lokola nurse nakoma osala nanga ata lokola chauffeur a bis nakoma osala nanga nazala ata manager na compagnie mo boye nakoma osala nanga ata na Tesco. Mais yo zata na qualification moko te, zata na qualification moko te. Siko okesala musala ngo ndenge nini. Nzamba ngo pambolo ndenge nini. Eza na ngo na musala moko te, par exemple ko luka musala moko boye, okoma le roi docteur, okoma ta bas driver, ozata na certificat ya anglais te, obe ya mati te, obe ya yeloko te, ba ozo ndenge nini. Ba ozo yo te. Loba na cop na yebi na ngate me ba ozo yo te. Po parce que ozata ne loko te. Atoza na certificat ke osoki ya ndenge nini metango za na anglais na mati ebundelaka mutu mwa muke après bakotinda ba cours moko boye bubu ba msu bakoma ba manager bakena na ba université te ayaki na musala malembe ba moni ba cours ba otine mo cours mo 6 mois ya une année ya 9 mois ya ka bongo ti bakoma ba manager to monana bakenda université te. Faut sala ka bongo et puis tango zo sali kambu na vino ndeko na faut zala kana kondima ke loko oyo nga na kozwa yango ke ngai na kokoma mutu boy ke ngai na kosala yango et puis bandeko nanga ko sala yango te pona o prouver mokili ko sala yango te po o prouver lokolo mona kingani wana asala musala moko lokola nani oyo asala musala moko boye azaka na position moko yo sto komosa na motema mabe yo poko malokola ye alaksa ni na wane mabe makasi ndeko nanga wana nde mabe makasi oko échouer po ozo sala yango po prouver mutu moko boye ozo sala yango po zo mona yo po lingo koma kan lokola mutu wana te. Sala ngo pe nako nakata motema mo loba na osala ngo pona nga moko na osala ngo pona prouver mutu te na osala ngo po parce que na lingi better job na osala ngo parce que na besoin musala bien na osala ngo po parce na besoin qualification mobo na osala ngo po parce na lina changer position na osala ngo parce na lingi na longwa place nazali na osala ngo pona boy nzambe akocha loboko mais tant yo sango na motema mabe ndeko nanga oko rompre sika moko o progresser te yango moni bozo progresser bozo silisa ba université nyonso to bozo kende ko lia mbonga leta pesi no bambonga classe lobi ane wana osisi ane wana ali ane na msusu wana susu obandeli susu kaka bongo okenda na o classe on kutute basa ila ko basa amet. Mais bozo bossa na mbongo wana o leta zo pesa bino na ba classe bozo kende bele boye ba bozong sango na fiti est-ce que boyebi mbongo wana bazong sango lobo décider ozono musala te sebo ozong sambongo te mais ceux qui le beno décider ko mosala bando kata te ebele te mukie bando kata yo yango na ba famille na vindenge to otambola boy zalaka na kondima mi yeba yo zanani tango kwara kana nzambe ozakana ke ondimaka pena ke nzambe nde mokonzi nzambe nde makambo onyoso zosala nde onanga ekosala mela yo ekokokisa mela yo tozakana kondima nde yango wana nde ekosala ke baposa na biso ekokisama kondima nde yango ekosala ke baporte funga mela yo zalaka pe na barelaction eloko pesa très important na mokili ozalaka pe na barelaction lukaka pe barelaction ya bien ba connexion moko pe ya bien kozala kaka te mutu mwana moko mutu moko ya ghetto te moko pe lingaka po bimaka zalaka pe na ba connaissance moko be zalaka na ba relation ya bien yango ne salaka pe ba porte musu efungwamela yo yango ne salaka pe ke mutu moko aleke na mwanzela moko isandeni kote kuna eza boye kote eza apesi yo pe passe zalaka pe na ba relation ya bien. Ba relation mususu oto zara nango na vie ezala ba relation mo boye ezara pona loyenge bosali loyenge mais est-ce que ça na ba relation mo pe non ba relation oyo donc ope na ba relation fo ezalaka bongo
bongo ba famille donc na komi nanga na suka na yeki kana partager video ya ba mama na biso mibalo baza batama boma mais moko a décidé asa la moninga na délivrance donc peut-être nzamba utiliser qui mais public ka ndenge za la Afrique ndé biso so bi ka ndenge za la bato ba mo na ndeza moi fani on ndeza na mo ba vanti mo bato ba oseka mais super nzamba utiliser ki mama oyo asa la moninga na délivrance nzamba utiliser ki mama oyo apambola ndeko na ye toyebite only God knows yango no moni soki mama o vraiment zaki na kondima peut-être abika ki bika kite suite ya video o na moni yango te mais muto atindela ki ngai a yebisenga pona koti na TikTok andeko na o na moni ka place moi partir muke place maman alobaki amen esili mais tozui non suite na ngote to yeba est-ce pena ndeko o abika ki ou bien abika ki te wande na yebite mais na lingai kaka na ya na video ka na laksabino nga es place na kangama ki likambu ya kondima yango ne loko na yaki na partager na bino video likambu ya kondima zalaka na kondima na obala zalaka na kondima na kobota zalaka na kondima na kosilisa classe zalaka na kondima na kozwa musala zalaka na kondima na kobika zalaka na kondima na kosala boy na kosala boy na kosala boy na kosala boy zalaka na kondima et pri elongo nango na prière motema limabe te zuwa nde te kosaela mutu motema mabe te kosaela mutu zuwa te wande pia nzambe kanda kosaela mutu motema mabe te kosaela mutu zuwa te kosala yango pete po oprouver mutu kosala yango te po osala concurrence na mutu te nayebi ke na vie balobaka foko ozala greedy na vie balobaka foko ozala pena na nzala ya vie na omoko donc oza pena aggressive moko esengaka bongo na vie ezalaka bongo fo yo moko ozala soda ya vie na yo moko fo telemaka kolingaka te batelemelaka yo moko fo telemelaka na vino et puis ndiko telemelaka ndenga propre na ndenga bien na ndenga mabe te po yo pouve batu bongo nde mabe makasi bato mususu bayaka na vie na banyo sur na réseaux sociaux te balaksaka nyonso na réseaux sociaux te donc boyebi ba position na bango te donc voilà ba famille na lingi bino vraiment mingi Dieu notre Père nzamba lola abatela bino bobo sanate ko partager ko liker ko commenter ko s'abonner surtout yangone salanga malam bisous ba famille botikala bien tout le monde na mbala sima bye. Intégration, y'a comment UK, collaboration, Toza Keluka, solution, Kaka pour l'intégration.